ntango bakomi ese baza na solo ese baza vrai baza na bolimo ebe komisala baza na badirige te nzambe alingaka mélange te eoyebana ndenge nini ata lobi batambola tobandi kotala basite tokomi na ngombe kintuka place evandaki tata abianungana kianga komi yisu place ekotongama bamola minene mpona grandeur bana babina bekole balami koyambayambi ayoki lokola ayokaki malako abite bana bozonga éducation oyo bana bazolaki kongo biso toyekolaki kongo tokomi na aéroport place otango tata awutaki makasanga okavelekaki alcancer ya monene euti kote oyo ezowuta na banzango kote oyo ya mokili ya bwazavi moi ekuta tongo okoma deja na couche biso moi ya makasi kote ya ngola sanza bakata mwindu na pembe kasi na le 12 octobre ntango atiki nzoto na Elizabethville lelo babengaka manti ya beto oyo babebisa babengaka lokomashi biso moko ya kokanga moko ya kotala avandi wana na kilo azovivre bakataki manefu mamabombe eza nga na mona bakotisa kota nsima na nsima. bokoka kuna déjà lokole kobeta tikana pese mona mbote baye nyonso bokolanda biso bisika nyonso bozali tozaka na kamba Jérusalem awa epai wapi papa Simon Kimbangu kiangani ayambaki papa na ye biso tozalaki invité toyaki na makasi ya yema nzambe bongo na bomemami na cortège ya papa Luanga na Arkimbangu. Voilà, tout ça pour l'Afrique, pour le Congo. Mais nous, on va comprendre même comprendre ça là où il est célèbre. Néanmoins, tout comme ça, nous les lois pour kapuna bakoloba ezanini. Malako ba prophétie ba message que papa Simon Kimbangu ça qui en 1921 le 6 avril au Boka qui tobeta qui c'était le 6 avril les à la journée payé au papa mon conjoint école avec na papa Simon Kimbangu comme ça journée férié payé. Alors bon mon qui Samaki. Alors le 6 avril papa Simon Kimbangu a pesaki malako alaka qui était makambo egoya. Papa c'est Luanga talana awa to betana mo lisolo ba to sosola ya le 6 avril. Papa Simon Kimbangu tango akoya to saki kontu ba to monaki. Tango papa Simon Kimbangu akoya ebele abana balanda ki papa Simon Kimbangu. Bongo papa ebisaki bango papa Simon Kimbangu wana na 1921 to koloba. Papa ebisaki bango basala nini? Bazonga bokende kotanga bokende parce que moki oya lobi bino ne bokosala nini? Boko tambusa boko kamba mokili na bino. Alors tikana bisa bino bana bazonga ki mais ko kamwa to kobeta masolo oyo ya lobi biso to zala kité na 1921 mais lobi et comment qui va permettre parce que banko ki no visiter hein ba site nyonso to donc to komi na site o ba bengi na kombo ya bana balanda ki epeli susu bana classe aéroport non to zaki non na classe na to ki na aéroport na ngombe voilà bana ba ekolanda papa Simon Kimbangu donc ndakisete papa lobaki to kokamba mukinga biso bino pe boyeni biso bokokisami ya malako ya papa donc to yeko to sangana to zwa bokamba ya mboka biso pamba ti bolanda ki ndenge ni docteur Frazama lobaki ete cette fois-ci c'est l'Afrique to c'est la 5e génération de 4e génération o bilaka papa Simon Kimbangu apesaki ekokokisama ya na yango na kobondela yo vraiment okende na onte pamba te 5e génération ba bien 4e ne bisika wa bilaka papa Simon Kimbangu
tika toyebisa bino ke bana balandaki mpe Dr Frazam oyo aye na bokokisami ya prophétie ya Papa Simoki Mbangu ya 1921 ntango baye pa docteur bakolanda na baimage Dr Frazam ayebisi bango bozonga asepe na bango epi atindi bango bazonga bakende kotanga bana bazalaki na esengo bazongi me ya kokamwa lisusu ezalaki ete ntango tokomi na aéroport bisika Papa Simoki Mbangu azongisaki bana nayebisi bino bolanda na image makambo elekaki bolanda na image kuna kaka mama Afrika tala mama Afrika kuna donc Papa Simoki Mbangu mama Afrika bakokangi kitambala voilà merci beaucoup toza kaka na esengo ya fête parce que c'est la fête Papa Luanga eza fête monene Atundu mono kumbase imoni tata mona vela tika la sona tata mingi meza la mokipa ke libanda ni makambo zali leza mokolo mwana rappelons que na histoire ya Kibangizi novembre ezala fête nzamba ya bali makambo zali na chaque mois dans la fête ya 6 avril 24 décembre ça mona donc, en 1921, na Mbanzasana, Otata Kimangasana qui 3 mois na Mbanzasana, 2 ou 3 mois. Tout ça, Mokondi Bakangela Gaye, Nandako. Zonga, Bakangela Nandako. Quand on va dire que Zonga, là c'est mon aéroport, les aéroports, les aéroports, Bana Miki Balandi. Parce que les membres Bakangi pour cette émission, on habité Bozonga. Loni boza bana Tiffany maman la mama papa zola mama tamu za mkilo azomisi bango ni OKV bina mapata OKV ngoloba likambo ya tata nzambe ekokokisama milaka na esika oyo antima sikere tata koya okota wa bakangi to bakangi amati atelemisi train a solo na banvola a démarrer qui décollage en 1920 sikoyo tamu nyonso pesa ndo kama mkolo tata koya tata diange na kutima première chose que tu fais nzanga ko aganga lobi tata sima ke desi na zongi liso nzembo ezali nzembo yembani audio wana bato ko komisa na 2023 tokomi na 2021 ata lobi elo mo ezala lokola ndenge ezalaki ko musée bayilobi tokomi na 2023 balobi oyo elobamaki ekokisa mito bandenge ya zero si le plan finance économie pouvoir armée tout donc guerre ozala te nzale kozala te kamba sikoyo ekoyamba mabota nyonso ya mokili mobimba mpo accomplisse mes apelakisaki moto moindo ndasa ye mobu abotaki mondele abengisi bana le 12 octobre disparition physique et naissance est-ce que ça sur les enfants bakonzi baye baconfirme po moto akonfirmaka date ezali na buku l'état fête eleki basepelisi nzambe elongo na bandeko tozali na bango na l'union africaine tozali na bango l'OTAN tozali na l'union européenne tozali na bango na fédération riche et consort na var de tout ça c'est une ezalaki continent ntango bazongi epesi bakonzi mosusu kanda ngai Biden navandi awa nzambe moni mosantu azalaka kuna service certain ndenge ezokosama ngai Putin ngai si jipine to bakonzi wana bayokani babi te totinda bana na biso ya makasi ntango bakomi ese baza na solo ese baza vrai baza na bolingo ebeko misala baza na bagirde te nzambe alingaka mélange te eoyebana ndenge ata lobi batambola tobandi kotala basiti tokomi na ngombe kintuka place evandaki tata abianungana kianga koluyisu place ekotongama bamola minene mpona grandeur bana babimi na bekole balandi
koyamba ya mibale ayoki lokola ayokaki malako abite bana kozonga éducation oyo bano bazwaki kongo biso toyekolaki kongo tokomi na aéroport place otango tata awutaki makasanga okavelikaki alcancer ya monene euti kote oyo ezowuta na banzango kote oyo ya mokili ya brazzaville moi ekutaki yango okoma deja na couche biso moi ya makasi kote ya ngola sanza bakata mwindu na pembe kasi na le 12 octobre ntango atiki nzoto na elizabethville lelo babengaka momanti ya beto oyo babebisa babengaka lokomashi lisu moko ya kokanga moko ya kotala avandi wana na kimini azovivre bakataki manefu mamabombe eza nga na mona bakotisa kota nsima na nsima transforma korea kota moto echange panike tokomi wana mabele ezovibre ezotoka tosimbi bafoto eza tia baimage bavandi na se tobengi na telefone voilà bandeko 3 signes ekokisami elakisa monokomasi moi 3 forces colonne vertébrale ya bokoko na biso tozongi mbanza yeluselemi moni colonne defo pamba te lingongo ya tata simoni kiba edefaka mbongo te ekotaka mpe na banki te ezalaka mpe na soutien quelconque ya bato songolo pakala te ezali na collecte de fonds tobengi ntintani mais papa lowanga atika na tuna wana ndenge olobi na novembre fete moko te ezalaki manisi mais lelo eza mokolo novembre eningani novembre wana eza bamwana biso tobotama nalobaka na bino novembre ebomba makambo novembre ebomba makambo donc tokoyebisa bino awa bokoka ambiance eza kuna na liboso ya somme mais toyoki ndeko frasam alobi yango clair 5e génération ekozala te papa mpe alobi yango 4e génération nde makambo abi dans 10 ans donc bazo ndenge makambo ezokende dans 10 ans tout ekozala alobi boye papa simoki mbongo kenga nzambe esika sibero koba babengaki papa ti papa ya donc c'est-à-dire nzambe ya John Biden ndenge azala grand père na ngai mbote kasi ve nanga poutine wana mave mbote na ye ayamba nga na saint facebook gâteau lima tout ça si jipin oyebi oza chinois puissant donc moto asala bango papa na bango na mosuni na diplomatie na molimo nzambe alobaki yango ke yango nena bamutu soyo docteur fazan oyo ayi oyo azali mwana ya bilembo ya tata simoki mo parce tata diangenda kokima ake israel oyo ya booccident oyo bafabrika akei pamba te libanga ya tempelo na bango engaki kotiama na 1960 akendaki kointercale encore une fois colonialisme oyo elingi kozala contre retour na religion et na spiritualité eza mwa likolo na totilaka kuna ntango akomi abetisa mvula mvula ezali purification purifie-moi Seigneur purifie lave-moi tout entier au Seigneur sa divinité ya nzambe akonikilo pademanaki yango mais yango tokotuna azongi aintercale mvula ebeti epurifie ntango azongi awa nde dati oyo doter faza mabotani doter faza ntango abotani abandi komona ye moko abotani bref esengaki mpe kaka bandeko baya ye mpe kaka akende adeveloppe inde adeveloppe chine adeveloppe moyen orient adeveloppe amérique atourne contre l'amérique oyo epesi ye nationalité lelo ndeko ne ye moto azali kuna na azali na mot à dire bakonzi baoyoki parti azali na memo na système éducatif nouveau mais ayekokuta ngo dans le tribalisme ndenge toyoka nini baye kopesa kamba leson te baye kozwa leson na kamba parce babi ke oyo tosalaki ezali contre tricherie plagiat
il faut apprendre quand ma religion dépasse, quand ils ont la religion, je précise. Quand ils ont la religion, quand ils ont la spiritualité, tata fumu ya longo, pungi kwa ndi tous kwa tata fumu ya longo, fumu ya dibu. Kembo ebeta na tata ya molimo, mokonza milimo, le 100, les 3 fois 5100, pe mokonza lingomba. Akomi na lingomba, akoti na code nini diplomatique. Biso moko confirmer en auto benyango éminence momentalement temporairement la 2024 est changé azoko mana principal étant que père divin il y a spiritualité mondiale il y a beaucoup de drapeau voix biloko drapeau ozo sanisa mokili et pépi il y a unité il y a l'Union européenne le monde on a lancé un message dans la Congo à commencer par Congo RDC Angola Brazzaville où ils ont sous bassin océan aujourd'hui bakonzi Afrique oketi na Maghreb place où ba changer système tata o Congo bazamba ce qui biso to sali ya moto ce qui bino bo sali ya moto ba imposer Baroua au Bazala déjà colonisé. Parce que ceux qui Baroua Bazala qui prison, coutume Bazala qui prison, reine d'Angleterre, là, la force à la moto, à pouvoir dans la spiritualité africaine. Parce qu'il faut renouveler les bisous, parce que les bisous sont cons, pourquoi tu as dit que tu as pourquoi tu as dit que tu as magie, pourquoi tu as dit que tu as occultisme, pourquoi tu as dit que la sorcellerie est négativité. Non. Rien que ça n'a pas moto bapandi awa bafongola bamona mochoko te tika nzoto evivre baki comme ça la exhumation babimisa corps intact on a soukisa oyebeloko na Brazzaville malaise papa c'est moi qui monte chance spirituelle malaise ça à ça la vanti ba memi na hôpital ba befa kota radio na radio ba misa ba moto te ce qui m'a tout ça basali ba mona mochoko te lokote ba minga ngana ba ça hôpital le buka na pesa na Brazzaville allez vérifier j'ai mis ma réputation en jeu Azad dangereux à Ouaté, à président, il est au-dessus de toute la spiritualité du monde. Nazalana, dans le mosquée de la héros de jamais la spiritualité parce qu'il existait ni avant ni après. C'est pour ça qu'ils ont créé la religion pour affaiblir la force, il y a colonne vétérane de l'Afrique. D'ailleurs, le roi de Bango, tant que politique, espion catholique et romain et les protestants basoulés. Il faut préciser les choses de la vérité. Maï Nazani, moi, Naya Koma. Tout le monde, même dans l'Union africaine, tout le monde est le propre grand-père. Mumba, papa l'a mis sur la chasse. Au Bazala, simple et exact, ils ont travaillé aussi pour les Occidentaux. C'est pour affaiblir la nation. La nation, ça en a force à colonne de parce que ceux qui vont vivre enceinte la vie, vont piétiner. J'ai mon frère devant moi ici, le docteur Pichou Botou, Baouti Chine. Moi, j'ai chance avec les Chines une fois. Bango Balingaka, Nabango, mais bon, vous voyez, monsieur Femme, on va passer ça dans mes mots. Tout n'a pas on tourne pas professeur Henri Kalam, on tourne pas la spiritualité chinoise et ça là que Chine la Chine le cas c'était quand c'est l'église en vérité nous ne sommes pas des religieux nous sommes de spirituels des banques il y a encore qui sont les qui sont il y a un tata qui sont là quand tu parles de la religion avion quand ce sont des il y a un moment de développement qui manifeste les gens à 3 pouvoirs spiritualité, scientifique et politique. Mais quelle politique? Politique à Poutine, il y a Biden, il y a Macron, il y a Xi Jinping, politique qui va dissoudre autant de son modèle. Papa, j'espère papa, c'est moi qui il a quand même dans la qualité de ce père divin ou à côté de sa oui c'est mais tant makambo et quoi il peut na élection la carte est-ce que
na kati na baélection nde roi divan koya to mpe moto oyo parce que libanga koponda na kati wana ye moko po atambwisa masolo oyo balingi basigne kala mingi te aza na kati wana madilu système oyebi apana motuna motuna mais madilu système kulutu mbote no esika ozali azoyoka kulutu madilu système ntango baluki ye alobi boye nakei na kamba nakutani na papa dialungana akotisinga na mai ya nsimbi ayebisinga ezali pouvoir madilu système ayemba boye je crois papa lutumba motakomba tumba mbote nisika soki mwana alingi kosimba moto bosala nini botika ya simba bokola kozika koyeba nani ayebi soki makambo elekaka na république Afrique d'ailleurs Congo pas Afrique ya pamba eza bêtise c'est la négativité forme Afrique est à la nicolo c'est la bêtise superficie bêtise monnaie bêtise kotia mutu na congélateur na frigo bêtise kolia biloko yango chimi bêtise mibali na mibali babana bêtise église oyo mona église bêtise ntango ozoyebisa ngai wana eza batika biso tosimba moto na parlons pas mambo ya baélection mambo ya république na kati ya tata kimbangu faites attention la politique naza kolime kasi nakei te mpo roi diver obimisi aza na mbanza-sanda ntanga mbanza-sanda naotoyebi so awuti aotina mbanza-sanda koko nanga azalaki te yayo azalaki yakopa bato koma bokota kopa bato mama molimo mpona mama molimo on joue pas avec la spiritualité attention baparleme kokwea c'est la spiritualité milimo baweyo baparleme kokweya ekwei bru esefondre bru moto wana kati te kozabakisa balimo bato parce que sous-bassement ya république eza satanique sous-bassement mboka ezalaka na république te ezalaka na système fondement corps ya naissance ya antiquité je parle de banque moi je parle pas d'autre chose nakei na occident te napesa bango leçon eza lolenge na bango parce que ce sont des nomades et ba nomade les peuples actes et vikings baza ba nomade ba olala na baboka grâce bona bakuta biso na civilisation c'est pas la haine mais c'est la réalité des choses to boti bango manque ya mélanine ezangisaka cerveau eza kwa moto azangi mayele na bongo akosala na précipitation ako agir na précipitation mais biso toali bato oyo toza na civilité toza na sens ya kibomuntu zolo negro usine ya biso technologie ya biso high-tech ya biso tout autosali ya biso la spiritualité ya biso kokumba bato yozala omoni kilongo ya wana kasi bato kaka richesse cimetière biso toyebi yango biso toyebi les sacrés. Est-ce que papa wanga makambo ya kosala magrandeur makambo ya kosala est-ce que baafricain bayebi yango est-ce que bakongomani africain avandi na république akendaka église chaque dimanche négativité eza mpona oyo bokosala eza mpona molamu yango kasi bato bokosalela bayebi te mama tifani oyo ezali l'engagement. On ne parle pas des gens ici. Nous avons tout dans le monde. Pourquoi Asa Likamunaye, Yosa Nanya ou tout là haut. Mukili a aussi été copé à battre. Nous avons dit que ce qui l'État monique, carburant les cas où Europe qui sa république. À retour la loi est le biboye. Bakoya bapindo au nom de la loi. Le sol et le sous-sol. Appartient à qui? Parce que l'État appartient à Nana. Nanza, Nzama Zekolani. Quand on comprend d'été, on a plus mal. Vous dirigerez ces mondes d'atout. Mais papa, on attend au kaki, papa, Fraziama, on le noir nde azali likolo pamba te tala miso na biso ye moko mutala me uzama balanga te alobi mbuma oyo ya noir oyo yango nde bon alors mon combassé et moi ne tata moi voilà merci beaucoup to komi penza nayebi te voilà artiste alobi ete ya koloba te ya koloba na suka merci tokolanda événement ndenge ekolekela botikala vraiment branché ya kokamwa ezaki apandaki signature ya badocument oyo ekotambwisa elingi faire développer monde Afrique elingi obanda kosalema partenariat wana ya monene oyo elingi ochange Afrique elingi ochange Congo parce que babi ete changement ya Congo ya Afrique plutôt ekobanda a na Congo
Alors, Fizé et Romatele Routadi à la Congo, Makamamo et Bandi. Signature et Nosel Awa, na Congo pour être Congo décollé, Afrique peut décoller, partenariat Yangouana. Balobi Awa dans 10 ans, Bambo, Exozala. Donc, les hommes ont dit à l'élo, Tito qui n'a 10 ans, et aux Alandais, millions, bon, on a des missions où tu connais. Atangi ba million te ba milliard te ba billion donc oye kozala na ya mboka na biso mo ba million te ba o bazo ba iba ba million wana te mais ba billion alobi ekozala na caisse ya mboka na biso abi donc dans 10 ans awa bokomona yango okokisa donc ko parce que billion ça kuna c'est que mikisi mobala ya ba les maris d'autrui c'est que autant on va prendre ba jeep ba nini. Ok, nous avons pas on a 10 ans, merci beaucoup, restez branchés, ciao. La première pause ya mkubwa Papa Simon Kimbangu Kiangani katika lugha ya France. Est-ce que si nous prenons le temps à ce mois, nous Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, inside Papa Simon Kimbangu Kiangani, we thank you for this wonderful time you have given to us by fulfilling what was spoken in 1921. That this mountain will receive people from all over the world. As it is written in the book of Revelation, God will come down and will visit Papa Simon Kimbangu, Landmother, the chosen ones for fulfillment of your prophecy in 1921. Are about to leave this new Jerusalem. Oh God, protect them, even if it is raining, but protect them on the way. Give them wisdom, they fulfill whatever good they have learned in come back in Jerusalem to you, Papa Simon Kimbangu Kiangani, the Holy Spirit. Be the glory in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mutumbu twandi munsikulu lutonda kwa yandi luzite sankumbu andi kadi mfumu wena wa mbote nlemvwa ndu tata tuliena mu mazulu
bika nkumbwa kuyazituswa bika kifumu kya kukiza bika luzolwa kuluvanga mavantoto boso muzumu yengolo yenkembo yamvu muna nkumbwa seyo mwana President Longo amo tulombele nkunga Papa Simon Kimbangu Kiangali, accordé à la Fondation Papa Simon Kimbangu. The Church of Jesus Christ on Earth by His special envoy Papa Simon Kimbangu. Fondé en Kamba le 6 avril 1921. Founded in Kamba the 6th of April 1921. Siège international. International siège. Le chef spirituel. The spiritual chief. Représentant légal. Legal representative. Procuration spéciale. Special procuration. Numéro 014. Number 014. Bar EJCSK. / EGCSK. Bar CS. / CS. Bar 01. / 01. Bar 12 SC. / 12 SC. Bar 2023. / 2023. Je sous-signe. I sign. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangali. His divinity Papa Simon Kimbangu Kiangali. Chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Spiritual chief and legal representative of the Church of Jesus Christ on earth by his special envoy Papa Simon Kimbangu Kiangali. Dite Église Kimbangu. How said the Kimbangu Church. Ayant son siège international having its international headquarters à Kamba Nouvelle-Jérusalem, in Kambani, Jerusalem, situé dans le groupement de Nzundu. Situated in the groupement de Nzundu. Groupement of Zungu. Secteur de Ntimanti. Sector of Timanti. Territoire de Mbanzangungu. Territory of Mbanzangungu. Division unique des Cataractes. Unique division of Cataractes. Province du Congo central. Province of Congo central. En République démocratique du Congo. In the Republic Democratic of Congo. Donne. Gives. Par la présente. By the present. Mandat à Madame Tusakemba Kabubako Adolphine. Mandate to Miss Tusakemba Kabubako Adolphine. Directrice générale de la Fondation Papa Simon Kimbangu. General Director of the Foundation Papa Simon Kimbangu. En sigle FSK. As known as FSK. Interface socio-économique. Interface of socio-economic. De l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Of the Church of Jesus Christ on earth by his special envoy, Papa Simon Kimbangu. En sigle EJCSK. As known as EGCSK. Au fin de signer le contrat de partenariat. In order to sign the contract of partnership. Entre l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Between the Church of Jesus Christ on earth by his special envoy, Papa Simon Kimbangu. Et la société Building One Africa. And the company Building One Africa. Et le futur Trans Group. And Future Trans Group. Bien sûr. So that. En respectant la doctrine et l'éthique d'Imagis. And the ethics of Imagis. En foi de croix. In order to. La présence de procuration spéciale. The present procuration, special procuration. Lui est délivrée. Is delivered. Pour servir et valoir ce qui est de droit. To serve and value the right. Fait en Kamba le 21 novembre 2023. Done in Kamba, the 21st November 2023. Le représentant légal. The legal representative. Signé Papa Simon Kimbangu Kiangali. Signed Papa Simon Kimbangu Kiangali. Chef spirituel. Spiritual chief. Nous invitons d'une part la directrice générale de la Fondation Simon Kimbangu. We are now inviting the director of the foundation, Papa Simon Kimbangu. Et d'autre part,
les responsables and the responsible de la société Building One Africa and the members of the company Building One Africa. H en termes de Jérusalem, 1 heure de plus dans tous les ceux du pays. Nous assistons à ce que nous avons tant entendu prophétiser le 10 septembre. Cet acte, la gâchette de l'Afrique, comme France Fanon l'a bien dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et c'est Benkamba qui émanera la paix. Ainsi, le moment enfin avait sonné l'éclat pour que l'homme noir puisse respirer, l'homme noir puisse retrouver son identité sous la vision de Papa Simon Kimbangu, la grande étoile de l'Afrique, c'est une autre commande, c'est du noir, c'est plus que magique, c'est aller se comprendre, c'est chacun de nous donne sa définition, il doit le spirituel à amener ses fils, ses filles émanant de 5 continents, et là nous voyons les rois. Depuis le 14 janvier de l'année en cours, dans le canton directeur de l'administration spéciale des relations internationales, sa mission, sa vision, la première donc le papa de Kimbangu, c'est lui le gars qui l'a fait, papa de Kimbangu, c'est lui le père du commissionnaire de l'Africain, la formation de la République de l'Afrique du Congo, il doit être reconnu. Après la signature du premier contrat, nous passons maintenant à la signature du deuxième contrat qui sera signé entre l'église kimbanguiste représentée par la fondation Papa Simon Kimbangu et la société Future Trends Group, and the company Future Trends Group, représentée ici represented by son président, his president, M. Fazam Mr. Fazam Kamalabadi, à qui j'invite de passer devant pour procéder à la signature de ce contrat. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
parties signataires des 10 contrats de procéder à l'échange des documents concernés. We are asking for each signatory of Le premier, the first. sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le moment tant attendu est là. Le deuxième. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Après échange des documents, Thank you of the exchange of the documents. vous allez présenter les documents en question à son éminence d'abord, les chefs spirituels, et ensuite à toute la population réunie ici en Camp la Nouvelle-Jérusalem. Then show it to the public. Brandissez, soulevez s'il vous plaît. Et tournez.